bana nzambe ao nyonso balingaka nkolo oyo eza site na bino tolo na se ningi kolobaki kokota na kati ya bozindo ya bonzambe mpona kobimisa makambo oyo mokili comprendre te 100% TV tolo na se biso nyonso ensemble les informations et nyonso etikali na tolo na se Mama Jeanne yemei beaucoup to s'abonner na tolo na se TV to s'abonner vraiment bana nzambe na mwasi ya mokonzi ekozala penda malamu mingi pona koyeba kozala édifier pona koyeba kozwa penda mate ya kozwa ba témoignage oyo ekosala biso penda bien to yeba penda ko tambwisama vraiment elongo na kolo Yesu Masiya ekozala malamu mingi nzambe apambola ba bien-aimé nyonso tu oyo bakola na ngai lelo nazozela bokota poto banda émission na biso donc to banda moi partage na biso ya parole biso bana nzambe to yebaka ko s'édifier toujours kaka na liloba na nzambe donc soki liloba na nzambe te mais biso ba oyo toza vraiment na bon moité soki liloba na nzambe te mais biso ba oyo to yebite soki to kosuka wapi soki liloba na nzambe te biso ba oyo to yebite soki to kongaki to bima to zala banani lelo donc oyo toza lelo toza yango par rapport na liloba na nzambe oyo ngai bien aimé na bino mama Anna Kalambai mama tolo na se mwasi ya mokonzi na yeli bino lelo eza liloba na bomo liloba oyo ezopesa kimia na mitema liloba oyo bien aimé dans le Seigneur ezomema biso na présence ya nzambe liloba oyo bien aimé dans le Seigneur ezokotisa biso penza na bozindo ya koyeba Yesu Masiya Yesu aza nzambe aza elonga mokonzi na kembo alingaka ba oyo balingaka epe azwaka kembo na makambo nyonso tu oyo ekomelaka biso na vie. C'est pour cela la Bible me dit, ma Bible me dit to rendre ye gloire na toutes circonstances bien aimé dans le Seigneur oyo ekoki ko si prendre biso de mal ou du bien to yekola ko rendre mokonzi na kembo lokumu donc azanzambe donc loko moko te koki ko komela moto na vie bien aimé dans le Seigneur soki mokonzi azui décision te soki nzambe na bomo ya lobi non et loko moko te koki ko komelo na mokili oyo mais soki omoni likambo ekomi même na malamu même na mabe yeba ke nzambe aza au courant po ete azanzambe ezane loko moko te oyo esalaka ki échapper nzambe na biso to likambo moko songolo pakala bien aimé olingolo bake komeli yo ekomeli ke nzambe ayebi te non oyo nyonso tu ekomelaka biso nzambe na biso ayebi pe nzambe na biso azalaka na contrôle ya toute chose yango tozalaka tango nyonso tu na attitude ya kosenga ye merci tango nyonso tozalaka na attitude ya kobondela liboso na ye kosenga pardon tango nyonso tozalaka na attitude ya kogumbamelaka ye ya kotiaka tolo na se ya koluka ye penda butu na moi ekozala bien aimé dans le Seigneur esengo mingi tala kutu na moto na mokili soki moto mokili kutu bien aimé soki okabeli eloko to akabeli eloko na retour nango soko za reconnaissant te ou bien oza reconnaissant te ça fait mal donc ça la vraiment ya solo pasi na motemo ko bande ko ndenge nini nga na kanisi ye akoki ko zongselanga merci te to ko tia ndeti exemple moko ya simple biso bato toza ta musuna ba mboka libanda na mikili ya libanda tozala ka vraiment na comportement mingi la tendance soki to tindeli bande ko na biso bazanta musu na Afrique ou bien na mboka mususu quelque chose soki ndeko azui kaka code mo na bengi yo te po apesa ta merci okomona pende esalaka pasi pena pasi okomitungisa omi ndeko pena na tindeli eloko akoko benga sa zui akoko benga ngata senga nga merci azala ta reconnaissante na oyo ya mukenga na tindeli e donc esalaka biso passe a plus forte nzambe o aza kopesa o pema na bomo ibene me ozo futela ngombongo te nzambe azo pesa biso pema na bomo
bien aimé dans le Seigneur, tout sali l'autre côté, tout pessi l'autre côté, mais yé aza ko se sacrifier, butu na mo ipo na ko pesa ngai na yo pema, butu na mo ipo na ko bate la biso, butu na mo bien aimé dans le Seigneur, po na ko bomba babota na biso, po na ko bomba bana na biso yo oyo koti Nzambe apambola yo bien aimé dans le Seigneur o koti ko bosa na ko partager te, ko tikala yo mo côté na ligne to luka ete yo o koti atoza moko atoza bibale luka yo ndo benga deuxième personne ako benga troisième personne ako benga quatrième personne, parce que la Bible me dit là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là. Nzambe azalaka esika o balukaka ye, azalaka esika oyo babelelaka ye, bo comprendre nazo tala na sie nazo partager penga pemba la moko. Nzambe azalaka esika o babelelaka ye, pardon disons, Nzambe azalaka esika o balukaka ye, esika oyo balukaka Nzambe ami monisa maka. Donc ina ye vraiment liboso na bino na esengo nyonso tout tant on a baka ko partager maloba na Nzambe ezalaka esengo makasi pona ngai, parce que eza musala o na pona eza identité o Nzambe alatisanga. Bien aimé dans le Seigneur, to somo na ba identité eza ebele. Ezana bande kona biso ebele lelo na moya lelo bazomi tungisama azolela babertisa identité moko boye o ezaki ayete mokilinde sepeli elatisa ye identité wana mokili sepeli elatisa ye identité wana eza pe na ba identité mususu o Nzambe ye moko akoko permettre ngo na akoko permettre yango bien aimé na bon Nzambe na yeke olata identité na potango ye akoya ko telema na bomo ina yo akoya ko sala makambo mususu ya sika oko comprendre penda ke Nzambe akoyeba ko changer osusu kombo. Donc ye moko mutalati sio identité wana po alinga ke ezala bongo potango ya ko ya na intervention na bomo ina yo epi bomo ina yo ko sala nini eko pambo lama. Ekopambo la ma Yesu aza Nzambe tomoni identité oyo ye moko bibelobi Anne elle était stérile. Elle était stérile par rapport ya mokilité. Anne elle était stérile par rapport ya tata moi cité mutaloka qui est. Anne elle était stérile par rapport ya mama kulutu teto ya mi moko boye to ya bazemi moko boye alongola ki non. Bibelobi na biso Anna elle était stérile parce que Nzambe mutayeba ki ko rendre Anna stérile. Donc stérilité ya Anna na Bible ezalaki pona gloire ya Nzambe. Nzambe muka yebaki azalaki acteur ya filme wana ya bomo ya Anna. Nzambe yebaki tango nini oye akoyeba vraiment kolongola poato situation wana na bomo ya Anna po etayeba ko basculer lisusu bomoi ya Anna abakisela Anna témoignage moko na bomoi na ye a des fois et ça na makambo ebele bien aimé dans le Seigneur oyo eza ko si prendre biso na vie yo moko penza ofandi otali olobi pourquoi ngai pona nini ba misusu te ba misusu bakoma tiko kene musika koloba ete ngai na mokilio na moni lokola na yaki kaka kotika batu. Non bien aimé dans le Seigneur, il faut kolongola maloba wana na munoko na yo mutu yaki kotika mutu awa na mokili azate mutu na mutu Nzambe asala ye na makambo na ye na nzela na ye na façon na ye. Alors soki tokutanaka na ba circonstances na vie bien aimé, c'est normal parce que toza batou. Comme la fois passée j'ai dit na mokili o to vivaka na deux aspects toza na nini, toza na malamu, toza pe na mabe. Okoki kokutana pe na makambo ya malamu, okoki kokutana pe na makambo ya mabe, mais to bosa na te bibezo sa biso na toutes circonstances to rendre kaka gloire et pas ya Nzambe ya lola Nzambe ya bomo ye mutu ayebi biso moko koleka biso moko poti azali Nzambe. Yango na toute chose autre ko sala na vie bien aimé sengeli ko sala nini sengeli ko yaka kana se na makolo ya Yoshua ya Mashia ko eba ko poser problème na yo bien aimé na se ya makolo na epo te aza Nzambe ko tika pena situation o ezo tungisa bomo ino na maboko ya Nzambe to projet moko songolo pakala bien aimé olingi o sala
otika ngo na maboko ya Nzambe. Bato ebele ba se posaka ba question omona mwana moko mwana na yo moko amolima ko benga yo kuteni peut-être na partenaire moko mona mwana bengi abi mama na kuteni na mutu na lingi na yeba soki pena Nzambe apesaka mutu mobali to soki vraiment Nzambe ko salela mutu choix. Oui, bien aimé, Nzambe aza na capacité to aza capable ya kopesa mutu na mokili eloko nyonso tu o esalama na mokili esalama na Nzambe. Eloko nyonso tu esalama na mokili Nzambe mutu asalango pe Nzambe ye moko mutu alingaki to abongisa ki bien aimé et salama. Donc nalingina lobanini nalingina lobake na toute circonstance to rendre kaka gloire et pas ya Nzambe po ete yende aza elonga yende aza bikamwa yende abongwani te lelo lobi libela na libela akotika la Nzambe. Teme na biso ya lelo toza na c'est l'excès de ma douleur. C'est l'excès de ma douleur. Et ça n'a pas tout moussou le long na vie bien aimé bakoma kanda parce que excès ya douleur et les cas. Et ça n'a pas tout moussou na vie tellement batu basalié ma bemingi bien aimé abandaki tango moussou ko fréquenter batu mais alinga su ko fréquenter batu te parce que excès ya douleur. Et ça n'a pas tout moussou excès ya douleur et comme ça y mawa muto azaki muto esengo muto abatu aliaka na batu amelaka na batu mais accès à se retirer à comme esika moko boaza loko aza kwese loko la kangame esika moko bo akoma yé moko parce que excès ya douleur et l'équine c'est l'excès de ma douleur que yango ndezo salanga bien aimé na pousse na pembe na bino peut-être ba ko partager quelque chose. Ce qui tozongi na makomi ya Nzambe totali na 1 Samuel 16 tokomona excès ya douleur ndenge memaki ana na profondeur ya prière. Bien aimé, il y a des choses dans la vie si tu n'as pas Dieu quand ekoya na bomo ino est frappé. Tu vas sentir, on dirait que tu es resté seul. Tu vas sentir, on dirait que c'est toujours toi qui est makambezo comme la yo. Tu vas sentir, on dirait que ose loko toya ki kaka kotika batu na mokili. Tu vas sentir abandonné, tu vas sentir seul. Mais tu n'es pas seul. En réalité, tu es avec Jésus. Parce que loko mokote koko comme la mutu na mokili ke Nzambe ayebi angote. Nyonso ko comme la biso na vie bien aimé ba ke Nzambe ayebi pe Nzambe alingi pe Nzambe ayebi pourquoi et sengela ki keloko wana bien aimé dans le Seigneur et comme la yo na vie Yesu aza Nzambe. Bible zotal sabiso lobi na 1 Samuel 16 lolenge ana koma ki na douleur. Ana koma ki na douleur par rapport ya vie oyo ye abandaki ko mene na mobali na Elkana na mbana na ye Penina. Bible lobi Nzambe apambola ki foma Penina na bana ebele na ngonga wana ana azalaki nanu atana mwana moko te mais ana azalaki mwasi oyo bien aimé oyo Elkana lingaki makasi azalaki mwasi o mobali apesaki ba opportunité azalaki mwasi oyo bien aimé dans le Seigneur oyo mobali alingaki oyo mobali azwaki na posa na ye. Donc eloko nazolia ngo na posa nanga eloko lelo naza na posa na lia peut-être par exemple na lia kuanga na fumbwa. Donc soki na lamuki na tongo na lambi kuanga na fumbwa ta mutu moko eko rendre nga visite elinga sosoto na madesu na kozwa ngo po ezali pamboli na kochana ndako kasi ezalaki vraiment ya solo gu oyo ngai na sepela ki koliate ezaki gu oyo ngai tango mususu na sepela ki koliate. Donc c'est comme ça comme Anna elle était avec son mari Elkana et puis avec sa rivale Penina. Bible lobi Nzambe apambola ki Penina nako pambola ma o Penina apambola maki abota ki bana mais Ana zalaki na mwana na maboko te. Ana zaki na mwana na maboko te benemeza etiquette o Nzambe yemo kadati saki bomo ya Ana pote Nzambe yebaki mukula kolongola etiquette yo to mona kalelo na ba partout aux alliés tout le monde a soki mutu soki bazo sala chantier bakangaka tout autour ya chantier po ete mutu akota na kati to ayeba eloko nini bazo sala na chantier te to mona ka mettre biso to za bamboka libanda to mona ka place mo bazo sala chantier ba zinyango pena na ba toile bien bakanyango pe bien bazo travailler na kati okomona lokola mindele ndenge basala ka mboka na bango eko umela kutu te tango bakolongola enveloppe ya chantier yo moni misala malam o bango ba yebi ko poser to bango ba
bayebi kosala oui eza lokola bomo ya moto na nzambe bomo ya moto na nzambe soki nzambe ye moko azwi alatisi yo étiquette ou bien étiquette mokili elatisi yo ou bien étiquette au monde à ténèbres esepeli elatisa yo bien aimé elatisi yo ngo pon na vie na yo mobimba te. Il y a à chaque chose il y a un temps. À chaque chose dans la vie, il y a un temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour marcher, il y a un temps pour s'asseoir, il y a un temps pour parler, il y a un temps aussi pour écouter. Il y a un temps aussi pour rester aussi à des fois calme et tu regardes comment les choses ça passe. Parce que Yesu azanzambe yangonga salaka na tango na ye. Ana kolela ana kota ki tolo na se. Ana kolela ana lala ki pena tolo na se ko luka nzambe. Bible bi mage mobali na el kana bane ko pese 2%. Ane ko pese 2% nyoso to bane ko pesa penini abane ko pesa ana double nango. Ana zalaki tellement heureuse d'autre part père mobali na ye na bolingo na mobali na ye mais azalaki heureuse te na biloko ya bandaki kosenga nzambe to na position o nzambe atiaki azala. Tozana ba situation wana entre parenthèses bien aimé to kota nanu tozana ba situation wana ebele ezana bandeko na biso ebele babali mibali ya mbongo babali libala moko mobali alingi ye kasi mwasi mwa bana bazoya te to mona ngo na ndenge ebele mobali na yazo pesa ye nyoso azana eloko ya zangi te me eloko moko oyo ndeko wana soki afandi akanisi eza mwana azozanga na bomo ina yo mwana ndeko azolele kokozala mwana ana ezalaki Samuel ezalaki mwana nde abandaki koluka mais toza na stérilité moko na bomo ina biso na beaucoup de domaines. Na beaucoup de domaines toza na ba stérilité. Mutu mususu akokozala deja na mwana maza na mobali te. Akozala deja na bana mais abala te. Mobali soka ye kaka botisi ye azu akei. Bobali kaka soka ye atikeli ye mwana azu akei. Puis mibali yango chose grave bazoka pe charge pe ya bana yango te. Ekoki kozala pe bien aimé dans le Seigneur stérilité oyo ezotungisa bomoi na yo. Ezana batu mususu pe Azana bana mais aza deuxième bureau, aza troisième bureau, aza quatrième, cinquième bureau. Mobali wana aza déjà mobali ya mutu mususu asia balaki mwasi mususu, mais mobali wana pa bali avandi na ye azoboti se bana. Bien aimé dans le Seigneur entre guillemets, eza aussi stérilité oyo elati bomo inayo. Tokoki kozwa isusu exemple nini? Tokoki kozwa exemple ezana mutu mususu bien aimé dans le Seigneur, azana bomo ime azana situation te. Azana ba ambition, mais azana mbongo ya ko finaliser ba ambition na yete. Azana na ba idée, mais azana situation moko o ezosala ke akoka ko s'épanouir te. Akoka ko tia ba idée na ye wana a marche te. Eko kozala peli isusu stérilité bien aimé oyo ezotungisa bomo na yo. Eza pe na batu mususu azana posa a progresser na nzambe vie spirituelle na ye, azana posa a progresser na nzambe, mais elle arrive pas ou il arrive pas à progresser na nzambe parce que peut-être parole prononcée ou bien envoûtement moko boy ou bien loko moko boy ya famille e uti na kati ya libota eza ko bloquer bango ba avancer te, eza ko bloquer biso to chapate, eza ko bloquer biso to ko marquer que parte yango pe cause la sous stérilité. Na ba situation nyonso tout bien aimé tokuta na ba problème pas mal oyo baka ko bloquer vie na biso. Mais notre thème d'aujourd'hui bien aimé ezana 1 Samuel 16 eza c'est l'excès de ma douleur, c'est l'excès de ma douleur yango ndezo putinda ngana poser cette art bien aimé dans le Seigneur. Excès ya douleur na yo oyo tinda yo opposer art. Et tu opposé art nini. Derrière ton art, ok, yo opposé, il y a qui derrière? Art oh yo opposé, eza bien pour na yo. Art yo opposé, eza bien pour na famille na yo. Art yo opposé, eza na intérêt pour na libota na yo. Eza na intérêt pour na vie spirituelle, na relation non na nzambe. Est-ce que art opposé, eza na intérêt nini? Notre thème c'est excès de ma douleur. Il y a des actes ou des situations où la biso na vie bien aimé
na ba oyo ba yebi nzambe, ba oyo ba salelaka nzambe na bosolo, ba oyo ba talelaka nzambe, atalelaka tata te, atalelaka famille te, atalelaka mutu moko te songolo pakala ye vi na ye, soki aza na bomo ye moko kati na ye, ayebi que si je suis toujours jusqu'aujourd'hui dans ce monde, c'est pour Jésus. Batouana, paye baka poser ba acte malam parce que tout problème oyo comme la kabango batala kalola. Tout problème oyo comme la kabango na vie bachaka tolo na sie. Tout problème oyo baka ko raconter vie na bango douleur nyonso tout oyo ko frapper na kati ya motema to na porte ya ndako na bango balukaka Yesu Masia po Yesu nde aza solution. Yesu nde aza bikamo, Yesu nde aza elonga. Bien aimé partager message parce que depuis na komi koleka na kati ya fondation TV sa moi c'est amokondi fondation TV eza na bandeko belo balandaka mama tolo na se na évangéliste eza na bandeko belo balandaka mama tolo na se na ana kalambai tolo na se kuna na moi c'est amokondi ba yebite pendeke to changer déjà to komi koleka awe yango mona eza moi difficulté pena po bandeko bakota et puis nanga vraiment ya bien ya kokota pena na direct eza lisusu te ya ko partager parole naza suna moko exactité parce que depuis que je commencé le travail, na komi ko ya le temps en temps en temps o nzambe azo pesa ngonga to azo permettre nga parce que la Bible dit chaque chose à son temps. Bible lobi o ya kosala te esengeli akufanza esengeli aliate yango wana nde bien aimé tozo ke depuis ko luka mwali papo na kolesa bana donc soki oza musai na nzambe oza wana ka kufani 24 heures sur 24 heures po 24 sur 24 eza peso sous passe yo ko komata musu na motema mabe okokoma ta musu na benketi okoma moyibi okoma koluka ba mabonza ya ko yolokuta ba tozo mona lelo komi ava consultation parce que musala nzambe pas zo salate afandi kaka boyelo ko ezo yate au monde ko komi srape moto un peu lokoso yango tozo kene pena koluka lipa bana pe il y a un temps pour na ko sala nzambe un temps aussi au PCP na musala il y a notre thème d'aujourd'hui, c'est l'excès de ma douleur. C'est l'excès de ma douleur qui me ramène devant vous. C'est l'excès de ma douleur, bien aimé. Oh, ils ont ça que na yana partagé na bino quelque chose. Na ebite si ko zali loko nini ezo tungisa bomo ina yo. Ben aimé nyonso tozo na mokilio ekoleka. Meli loba na nzambe na lole kotika la seko. Yesu azanzambe tika ka situation moko tetika la koza la stérile. Toza na betiquette o mokilio ezola tisabiso toza na betiquette oyo ye moko nzambe pa ezola tisabiso toza na betiquette bien aimé oyo pe famille ezola tisabiso toza na tiquette bien aimé oyo pe monde ya ténèbres ezola tisabiso mais na toute étiquette wana yeba ke ezaka na mutu moko oyo akoki koya na solution na bomo ina yo ezaka na mutu moko bien aimé dans le Seigneur oyo akoki koya na au secours na bomo ina yo eza l'étiquette ya famille Yesu kaka mutazana nguya ya ko ote yango eza l'étiquette ya ba camarade Yesu kaka mutazana nguya ya ko ote yango eza l'étiquette ya mokili Yesu kaka nde azana etiketi ya ko ote eza etiketi ye moko nzambe alatisi yo nzambe kaka ye moko Yesu Masiya azana droit to na permission ya koyeba ko ote yango na toutes circonstances sengeli tobelela kaka bien aimé dans le Seigneur kombo ya Yesu Masiya kombo nzambe ya lola azana bomoy to moni etiketi moko ya liboso tozotala no etiketi oyo ana alataki etiketi ya ekomba pardon ya ekomba oui ya ekomba mutu abota kate metikete ane uta ki na famite etikete ane uta ki pa longola ki ba zemite etikete ane uta ki po asala ki n'importe quoi na bomo ina ete etikete ane zela ki yemoko nzambe yemoko mutu alatisa ki ana etikete wana ezena bato bele balata etikete lelo mutu mususa ko mona entre parenthèses bien mais azana ina maladie te mais ba benga ye mutu a maladie so bato nyoso tu kaka mutu moko o azala ki ta musu pembeni na abetali solo moko quelque part camarade na nga wana azalaka na maladi ale wana pa azalaka na camarade na ye moko akiko beta peli solo kuna moninga na nga wana azalaka na maladi ya sida mutu akoma na maladi ya sida mais en réalité mutu wana za maladi te come on, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Toko mona betiketi mususu lelo mokile ezola tsabatu. Mutu wana za kandoki. Kaka ndeko moko lokola bo bendanaki, lokola bo zwaki mwa problème, lokola bo yokala ki mwa tena likambo moko songolo pakala. Amemiyo. Ta musu alalaki, telima kanisa ki yango mingi
aloti bandoto bindotelele na ye ake abimisa yo mutu andoki ake abeti lisolo pa mutu moko azoyeba te ke ntango ye abeti lisolo epa mutu moko mutu wana moko ye abeteli lisolo mutu wana pe aza na mutu na ye mutu wana pe ake abeteli mutu na ye ndeko wana koma ndoki okomi ndoki par rapport à mokili nde elingi koma yo koma ndoki mais na par rapport à nzambe yo oza ndoki te okomi mutu ya malade ya sida parce que mokili nde elobi ke yo oza na malade ya sida bango moko balatisi yo etiketi wana bien aimé dans le Seigneur mais en réalité yo oza na malade ya sida te okoma songi par rapport à mutu moko boye bo se comprenaki te tango mosusu na likambo moko boye ya mema kombo na yo sango alobi ya azalaka mutu asongi ya bambaka makambo te ale muto ya betela kilisolo ki abeteli lisolo muto kuna pe ya betela kilisolo pa ki abeteli lisolo ba komisa yo muto asongi parce que étiquette wana mokili muto lati si yo yango nzambe ayebi yo te ke yo za songi na bien aimé dans le Seigneur na étiquette nyoso to mokili ko lati sabiso ezaka Yesu masi ya mutu aza na droit ya kolongola étiquette wana aza na droit ya ko changer situation wana c'est pour cela moi quand j'étais encore avec mes enfants, je rappelle à Dieu. Bien aimé, Nazaraki, na bana na ngana zo tambola na bango zeki mobala ya botio atikelio abotio tiki na komi na bango 4 na komo landa Yesu na komo fongola misu na komo tala natali est-ce que maman nanga balaki te est-ce que ya nanga bala te est-ce que on a famille na biso za ndenge nini e komo mema ngana tolo na se wana na yela bino bien aimé eza fui moko ya prière tolo na se na yela bino na lokota ngona nzela te ezaki na ba circonstance en vie o ngana zo kutana na ngo na zo tala na komi siko kotala vie na nga na komi kokotisa nga na ba dimension en prière to na komi kokota na prière ko luka nzamba komo fongola nga makambu na komo tala siko tout autour na nga na zui ya molimo na tali yango na réalité na comprendre que je ne suis pas oyo nzambe alobi na zala naza peut-être oyo famille nange lobaki nazala naza peut-être oyo bakoko nanga basalaki yango ezomema nga na ba situation telle mais je ne suis pas oyo nzambe alingi nazala nakomi okota na makomi nakomi otanga bible nakomi ko comprendre nzambe ayebisanga na lingi mutu oyo nga nasali a prospérer na tous égards santé na ezala bien tango na yakomi kokota na situation wana na komi kotala na yeko donc vie oyo nga ana nazo mene na vie oyo bible zo yebisanga sengeli nazala eza eloko moko te c'est que il y a quelque chose dans ma vie et sengeli na lukai oui bien aimé ce qui mutu akomi na tawana soki mutu akomi na temps wana soki mutu akomi na niveau wana bien aimé dans le Seigneur yoko masiko luka nzambe de vrai yoko koma masiko kotia tolo na se nzambe akomi ko révéler okomi ko tala tout autour na yoko motala famille tata okomi tala famille maman na yoko bo luko koto komo tuna histoire a vie na bino e vie na biso bakoko na biso bazalaki ndenge nini okomi koyeba réponse wana yoko zwa okobanda kokenda ngo na présence ya nzambe ne nzambe abanda ko révéler yo makambo o ezalaki ya kobomba po ete bomo ino ezala na pole ba douleur oya kati e ba kolongwa bien-aimé ezala betiketi mususu monde ténèbre pe latisaka biso tolobi deja etiketi ya nzambe tokovana ana tokozonga na etiketi ya nzambe tolobi etiketi ya mokili mutu wana telima boswana na ye telima bowelele loko mo telima bozalaki ya camarade esimbi te abimisa yo ndoki okoma ndoki telima boyokana te na likambo moko bo akoma kolia osese abimisa yo mutu asongi okoma mutu asongi pona batu. En réalité, toi-même, tu sais que tu es pas ce que oh bango bazoloba. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Mutuwana, tellement bo yokani bien te yalingi batu nyoso batala ona misu, oyo yezo monela yo, abimisa yo moyibi. Abete lisolo kaka pa mutu moko okoma na o muyibi mutu yoso tote ye yazaka moyibi ko bengse na ndako no te so bengse na ndako no akoya koyiba. En réalité oza na o moyibi te wana eza étiquette oyo bato mokili balatisaka biso oyo ana pe ezalaki étiquette aza stérile parce que nzambe ye moko mutu ayoki ko rendre ana stérile
Bible lobi stérile ya Anne ezalaki pour la gloire de Dieu. Nzambe mutasalaki ke Anne azala stérile. Pote soki nzamba saleli elobi ezala lipamboli pona bandeko mususu. Wana étiquette ya nzambe. Totali étiquette ya moki. Mais c'est étiquette susu ya monde à ténèbres. Monde à ténèbres pe. Jalousie moko koko za la peine na famille, koko za la peine entourage, koko za la peine ba sepeli kakate ba rendre yo pe stérile. Batie eloko moko boy okutela ki peut-être na mbanda moko boy okutela ki peut-être na muninga moko boy oya sepela ki étoile na yo te lokola ya zala ki mutu misala mabe alobe ke ngai bato surtout bazaka otuto tu nga bakoki ko avancer te akoki ko komisa ope okoma akoki ko kende ko sala mabe ne lambane loko to songolo pakala ya yo okomi pe stérile wana peza étiquette ya monde à ténèbres zo la tabiso. Tolobi 3 étiquettes déjà. Tolobi étiquette ya nzambe. Tolobi étiquette ya mokili. Ya bandi kwa mokili. Tolobi étiquette ya monde à ténèbres. Maintenant étiquette nyo surtout wana to mélanger yango bien aimé délivrance ezaka kapa na nzambe. Nzambe kaka mutu ko changer étiquette wana. Totela lolenge nzamba changer étiquette ya Anne. An étiquette na ezaki nzambe ye moko mutu alatisaki ye. Peut-être ta ozo passer bien aimé landanga bien. Ta ozo passer ezaki nzambe mutu alingi o passer. Na kati ya libala na yo ba complication yo moko ozo comprendre te. Ba compréhension bien aimé ozo comprendre te. Ozo luko tuna o luko question ya noezate. Ozo luko tala likolo tala simolobina se reculer. Je préfère rester seul que na fanda na compagnon moko boye. Oyo lobi ezo boutirte. Libale senga ka bolingo. Libale senga ka bomoko. Moi si a sentir balingi ye. Moi si a sentir mobali nazo sali ba compliment. Moi si a sentir ki aza à l'aise. Mais aujourd'hui ba mabala tokomi ko kota. Ba mabala tokomi ko vanda. Au début okomona ezalaki bien. Na kati moi situation moko boyeka ya muke. Oyo ko kosala ke moi si na mobali balimbisama. Omona na kati na bango moko azana ba en na kati ya mitema. Akomi ko mene muninga mususu vidir. Eko kozala pe zambe mutalingi oleka na nzela wana. Okoko zala pi obala ki libala moko ya bien mais bokabwani na mobali kaka boye parce que peut-être mokili elingi ebenga yo babenga bango le divorcer moko boye uti quelque part eza na misala moko boye monde a ténèbres sala eza na posa yo za na kimia te eye latisi yo étiquette ya divorce. Première libalo la obala ki ekufi, deuxième libalo obala ki ekufi, troisième obala ekufi ozu mokili ezu elati étiquette ya divorce. Babi wana ya yekutu abala kama bale kufaka ye tika famille wana ye bango bien aimé parce que monde a ténèbres lingela tisa biso to bino étiquette wana ya kozala ka divorcer na vie. Ya kozala ka divorcer na vie. Ozu o esimbite na likolo ya divorce bakochaki ndumba likolo parce que mutu azo changer mibali. Oyebi pourquoi est-ce que mutu wana azo changer? Est-ce que mutu wana mibali nyonso tu wana to basi bayaka na tena na mwasi? Est-ce que mwasi wana mibali nyonso bayaka na vie ya mwasi wana? Est-ce que mwasi wana ide alinga katika mibali wana? Est-ce que oyebi pena mozindo nango? Peut-être que de kobeta li solo ande kona yo. Est-ce que yebi pena mozindo ya li solo ya vie na ye? Ya ba komba ya vie na ye. Est-ce que yo yebi yango? Ya ba effort o ya sala kata mususu po mibali wana bakende te. Ya ba effort o ya sala kata mususu po basi wana bakende te. Est-ce que yebi réalité nango? Ezaka ke loko moko boy o etikala kaka na kati ya motema etikali kaka yo na nzambe o amona ka ona présence na ye tango yo kenda ko luka ye. Alléluia. Etikali kaka bien aimé dans le Seigneur li solo na yo na nzambe oyo yo kenda ko luka. Tango ba situation comme la kayo mwasi to mobali nina ko linga lelo abimisa mbongo na ya kende bala mutu polo biatika akoma divorcer mwasi nini oya ko linga akende bala mo mwasi na ye polobi akoma divorcer. Non, eza ba situation oyo comme la kabiso
oyo ekomelaka biso okoki kozala mpe na stérilité moko boye oyo yo lukaka musala eziaka te soko ozwi musala oyo apres de mikolo balongoli yo soko ozwi misala oyo apres mikolo balongoli yo so ozwi musala na apres mikolo makambo ebebi okutani na mwasi borobe bosololi bien bokomi okende bomema makambo mwa bien makambo ebebi opusani bosali mwa lokopu moko boyebi ke kozwa mbongo ota me mbongo wana edimine ozoyeba te balimitation na vi na yo ekozala mpe stérilité stérilité oyo tozo monana na mukanda ya ana ezaka ya koluka mwana te na domaine ebele tozaka na stérilité bien aimé dans le Seigneur mais na toute stérilité na toute étiquette na toute circonstance mutaka ko changer vie na biso mutaka ko mema biso na ba dimension mutaka ko sela biso quelque chose il y a un homme que je vais te présenter aujourd'hui il s'appelle l'homme de Galilée il s'appelle le roi des rois oya yaki na secours na stérilité ya Anna oya yaki na secours na bomo ya Rite oya yaki na secours na bomo ya Sarah ayaka na secours na ba problème nyonso tu ekomelaka biso batu soki oluki ye bible il aide à ta porte il frappe soki ofungoli ye akokota kolia na yo mesa moko il s'appelle Jésus mais il y a un temps bien aimé oyo yo sengeli obanda na ko esluka nzambe il y a un temps oyo sengeli olala tolo na se il y a un temps oyo sengeli o s'exprimer pa ya nzambe et puis otali sa position na yo et pa ya nzambe il y a un temps et puis abandaka ko répondre yo et sengaka temps bien aimé dans le Seigneur. Oh, alléluia. C'est l'excès de ma douleur, notre thème. Excès de douleur. Et tu n'as pas si m'sou le loba koma bandumba. Azala suna mobala sirte. Yoko vanda bomoni e lobi na Pierre, lobi na Jean, lobi na nini. Na place yo bonde la pona ye. Na place yo tout na nzambo luka. Oh, approché ye. Yo lobi na ko approché te parce que ya zandumba chanja kamibali. Akutana na choc moko boye alingaki peut-être mobali moko boye mingi asalelaki peut-être mobali moko boye belé mobali wana décevoir ye mibali misusu komona mobali kitoko mazala mwasi ya sirte azoyeba te confiance na ngana ko pesa nani mais yo tango moni mutu abongo ne siko zoye fardeau ne siko zoye lokola etake mosai na nzambe etake chrétien etake mwana nzambe o supporter ye o banda ko bonde la pona ye yoki ocholi ye yoki otongi ye o memi lisolo na ye na ndenge ya mabeli banda ale mutu wana tango susu akoya koyoka su likambwana alati susu douleur ango lisusu na kimaki mokili na ye na kati église po église esunganga na kimaki mokili na ye na kimi ba païen na ye na kati ba chrétien po ba chrétien ba sunganga yo lisusu bien aimé dans le Seigneur oye otuki ye lisusu mutu wana kozwa différence ndenge nini na mokili na kati na ba chrétien akokende wapi mutu akoyenye na perdition oyebi pourquoi mubali wana akoma na ye aglali abimi akoti abimi azui mwasu abimi excès de douleur alingaki mwasi moko mingi abalaki mwasi moko asiportaki mwasi moko abengisa mwasi moko boye na poto bien aimé dans le Seigneur toza mitema différent mais mwasi wana ya sala ye mabe douleur wana emema mobali wana na makambo ebele azalaka vraiment susu na temps ya kopesa susu confiance et pas mwasi te on sait jamais excès de douleur ekoki kotinda yo sala makambo ya ndenge na ndenge na ndenge na ndenge eza na bato mususu bazaka mitema malamu babadai kokaba mingi mais excès de douleur tellement pesa azwa retour te na vie na nyonso tu ya salaka ya malamu esukelaka kaka mabe ba relation nyonso salaka ya malamu ata ede mutu ndenge nini ata porter likambo mutu ndenge nini mais suka nango mutu wana esika senga merci mutu wana komemele ba problème mutu wana komemele ba souci mutu wana evita na ebatu mutu wana koma mutema makasi mutu wana kabaka lisusu te mutu wana zaki komema ba solution na ba problème ba baninga soki muninga azi problème yaza mutu aliboso mais ye kaka mutu ayaka na solution ye kaka mutu ayaka mutu aliboso le même mutu ya komemela au secours le même mutu wana kozongo sele ya sincère na ndenga mabe batu wana bakoma bakomitema na bango ezwa douleur soki aza na nzambe te diable akoki koprofite a changer nzela
soko kutani na bato bongo take mosala nzambe take mwana na nzambe luka oyeba ndeko yo azosala makambo yo pourquoi il fait ça solo la na ye eza difficile na moya lelo bien aimé dans le Seigneur au mona muta fungola motema pesa sous mutu confiance parce que on sait pas qui est qui. Le cœur de l'homme tellement est mauvais. Batu ba komi ko banga ko pesa position. Mutu komi ko banga ko pesa position na ye. Mutu komi ko banga ko loba likambu na ye pa mutu. Alobi na yebite tela ke batu komi tina niveau ya ko banga ko loba likambu ne pa basali ya nzambe. A plus forte pa ya mutu normal. Parce que excès de douleur. Excès de douleur ce que leki mutu komi ferme. Mutu azaki ya kufungwa mama koma ferme. Azaka boite, azaka gentil, taninga koma douleur. Azaka boite ndo muni ona bela liboma. Abela nam abela liboma mutu na ye salaka sou bien te. Akoma ko mela masanga. Tu sais pourquoi mutu wana koma ko mela masanga. Approchez-les. Abordez-les. Peut-être mobali wana koma ko mela masanga ko langwa masanga yo za chrétien okuta ina mutu moka bongo. Ngai na conseiller kabana na nzambe te ke o kozwa païen te kozwa mutu moka melaka masanga te kozwa mutu moka za na bar te approchez-les. Moi si mobali a pousse na kapembe na ye mobali a posé question na ye et puis moi si a ko répondre tu regardes tu demandes à Dieu. Oui, papa, na yo qui demande, non, mais je vais prier, ngaza mwana nzambe, naza mosel na nzambe, fona luka nzambe, fona bonde la nzambe, va tolo na se, la tolo na se le ba Seigneur, mais muto aye ko beta porte pa nanga, muto aye ko luka nga libala, to aye ko luka nga iloko songolo pakala, aye na ide nini, parce que nga na yo nde diapason ezate, moi j'ai pris, ya melaka masanga, moi j'ai pris, ya kendaka babar, moi j'ai pris, gana ye toza vi mon côté, na ko sala nini, Moutou approché nga ponani. Dieu parle. Dieu va te parler. Il va te donner même des signes. Même des signes. Aujourd'hui, to leka bali pamboli a ba vie na biso. To leka des fois to leka bali pamboli a vie na biso. Yo kanisi moutou ta mso azan église. Moutou ta mso asimba ka Bible. Mutu tamso apala ka langue yende mwasi mala. O yembe la kanzambe n'église yende mwasi mala. Mais o wana ya libanda wana melaka masanga alangwa ka asala kam. Est-ce que yebi pourquoi koma bongo? Peut-être mwasi ya malamu to mobali ya malamu nde ye wana. Soki ozuye obandi ko solola na ye obandi ko bonde la nzambe bobandi ko subo se comprendre. Soki ka bo se comprendre kaka. Ale bino mbalela bo se comprendre wana otali se position na yo okomo meme liboso nzambe tamsu mutu ala kutu soka bongo ni mutema ako se comporter mieux que les pasteurs, mieux que l'évangéliste, mieux que les apôtres, mieux que des bishops. Tu vas être étonné, bien-aimé. Okoko que ne peut l'église, s'il vous plaît. Ozi moi soit yembaka, moi soit azo parler à langue, ceux qui azo parler, azo prophétiser. Olobi pena ye wana pena nde mutu pena ko gonanga la bana ko luka. Mais lobi so tie na ndako okomona makamu susu. C'était pas au kanisaki. Il connaît même pas comment Robi kitisa. Ayebi même pas basenga pardon balimbisaka. Il connaît même pas de présenter tes excuses. Ayebi même pas bavalorisaka moi si. Ayebi même pas mobali ba respectaka ayebi même pas. Nazolo bana moi si nazolo bana mobali. Mais ozwa ke église beaucoup tela ki na Bible munene na lipeka okende ki église wana bande ko yemba voix ba ange suka zo yemba ba voix ba ange metango yo tie na ndaku na yo akomi kake pona yo mobali wana zo teya ayembaka mobali wana za pasteur mobali wana za évangéliste za apôtre mobali wana za na ba grado batu bakoma kolata ya minene wana OK po bite na zu musali ya nzambe nzamba pambolinga oui li pamboli c'est bien mais bible lobi ya nzambe elandisa makana kie chagrin toza batu likambe koko komela biso mais basali ya nzambe faut bazala kana pardon sincère.
Moutou alobi aza mosala nzambe, si tu dis que tu pardonnes ta femme, tu pardonnes ton mari, il faut avoir un pardon moko sincère. Et puis tu enlèves tout ce qui est dans ton cœur. Parce que quand tu gardes les choses dans ton cœur, c'est ça, les diables va venir se servir avec ça. Mais quand tu dis que tu pardonnes, diable est venu te visiter. Il a regardé dans ton cœur là. Il a vu rien en lui. Il ne va pas profiter. Il va manquer argument. Bana nzambe ao nyoso balingaka nkolo oyo eza site na bino tolo na se elingi koloba kokota na kati ya bozindo ya bonzambe mpona kobimisa makambo oyo mokili kocomprendre te 100% TV tolo na se biso nyonso ensemble les informations et nyonso etikali na tolo na se Mama Jeanne ya emei